Bonjour téléspectateurs, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à notre émission Réalité à Cune. Je salue tout d'abord mon PDG Ali Maïmona. Je salue ma maman Blandine Soudi ainsi que ma sœur chérie Faret Louzitou. Aujourd'hui, nous allons parler de la commune de Matete. Toza na commune à Matete, nous voulons parler naita Yanzela ou na commune à Matete. Libulu oyo, y a cela de mois, des années, Libulu oyo, ezaka mukie komi munene. Et voilà nous toko lobela. Libulu oyo na salité komi na Matete. Matete auparavant c'était pas comme ça, mais tozoka moi comment est-ce que Matete est komi boye. Et bien là je vais interroger 2 ou 3 personnes. Balobela biso source ya libulu oyo. Total état ya banzela ya Matete ndenge komi. Est-ce que na Matete bourgmestre Kazaka? Oui papa. Bonjour. Bonjour. Je peux vous interroger na Matete? Ah oui. Tozomo na libulu oyo. Comment est-ce que vous vivez na libulu oyo boye na kata commune? Ça fait combien de temps libulu et salami boye? Bon, ça fait longtemps et kozala ngana mona kiango depuis fin 2018 hein. Libulu ezaka place oyo. Est-ce que Batubaya Kapé Kotala ou encore moi projet moi concernant les boules Nabino? Dernièrement, tout le monde qui babwaka ki mabanga awe ezala ki belé pour bakundango, babwaka ki mabanga penze belé, mais mabanga ngo ekokite. Oui, mabanga ekokite pour iso senga vraiment faut mabanga ezale belé vraiment pour bakundango vraiment. Qu'est-ce que votre bourgmestre dit par rapport à ça? Ah, le Baranine, est-ce qu'il y a eu de ça quand même sur terrain, à l'évolution Banzela et Wenze? Bon, assis à ça là qui peut constat, tant que Zozela, Bakonzio, Bazali, Colona, Yepo, Baya, Bamekape, Kosungaye, Pona, Kokundango. Parfois, ba recette à commune, ils ont permis de Pona, Kosala, Moussala, Lokola, Oyo. Merci. Merci, monsieur. Wana tozo solo na ba ya Matete to kamususu papa yebisi biso wi ba ki kosa constat baba ki mabanga. C'est vrai que mabanga zaki insuffisant mais zela nanu ebungite. Oui papa je peux. Bonjour papa. Bonjour. Tozali radio et tozali télévision Alima. Toyeko non nzela oyo ndeni bozo tambola na bambula na ba voiture. Comment est-ce que vous vivez na libulu oyo? Est-ce que batu bazoya osala constant ou pas? Nzela oyo Matete toa na beaucoup merci te. Matete toa na ata localité moka wate bailo adia kanem bongo na ye amemi poto. Tala mboka mobima. Ti peme na porte na ye bailo zéro akipakate. Soki otuni azole kana kamyo boy bailo tala libulu soki bosakana na obenga ba police bakanga bino. Beaucoup mesa lo bandenge wana. Donc gouvernement mobima oyo nandenge bazolongba ate loko moko te na Matete. Ba caniveau ti côté moka vanya na commune. Keno mona ba caniveau et tona nyoso plein. Ba ilo pena bomi Matete ko boma. Ako sa te ke Matete zalaka clé ezalaka soin Matete zalaka nango souhaité ba ko saka bango moko na gome kuna. Awa ba ilo abomi awa soko kena ba Kinshasa okukuta kuna lokola lac. Libulu o ezokende Kisenso. Okuta kuna lokola lake bailo kuna mona ka même ya solo awa pena bailo abomi mboko tala mabuli yo moko monima yango firme ti boy ti epa ye moko bimaka soko gendela ba Kinshasa ko boy ko kamwa mutoto kuna olobate awa côté à parquet o bazwa ke bela mbongo keno mona kuna donc liwa Matete kufa. Yeah, merci beaucoup. Mais papa dernièrement ba tu comme c'est parce que beaucoup mestre yaki a sali constant comment est-ce que okuta wana bato alokuta bayaka ne kokosa kabino kuna biso moko biso tovana ka yango yote yo moko moni ba yebiso ezali kamote ba yebiso na musika fara yango yo moni Matete eza salite te tala ba kanivo mabango moto wana bwaki kutu député ngo kutu to voter ba bimisi yete ba bimisi o ya bango moko. Donc keno yebisa bato wana ke Matete bailo abomi. Merci beaucoup monsieur. Merci. Papa. Oui papa. Ah ibula manzengele maman. Lobana gouvernement ça l'effort à salango. Ok, merci beaucoup. Souci à peuple que gouvernement a quelque chose pour la commune à Bango et à Matete. To pousse mon muke liboso
Continuer à interviewer Batou, Baloba concernant leur commune de Matete. Toujours dans la commune de Matete, cette fois-ci, Toza Liboso y a parquet de grandes instances. Tomoni susu libulu lususu. En tout cas, Matete c'est un problème en zélé. Libulu mususu liboso y a parquet, y a grandes instances. Yongo tolingi toyeba. Liboso parquet, nous supposons que Bakonzi va les kaka chaque jour. Bourgmestre, gouvernement, est-ce que vraiment Liboso parquet, Libulu Oyo? Et où Meli Batubazo déclaré Libulu, est-ce que Bourgmestre Moussa ne zaka kovanda na bureau comment? Eh bien, tout Solana Batu, Babita ya commune ya Matete. Bon, le biso combien de temps Libulu est vendu et sali? Qu'est-ce que les autorités pensent de ça? Bonjour monsieur. Oui, Toye Kolobela, commune à Bino Matete, nous supposons que vous avez Matete. Tout le monde est Libulu Liboso parquet. Bolobini, est-ce que vous continuez à constater, à présenter nos projets de société, projets morantés pour la Libulu ou comment? Libulu o ndengi zabou, ejutan, e umeli. Bakonzi bazo leka wana eza liboso bazomona yango mesi 0 mètre art barke yango kodini eza 0 mètre art hôpital ya monene yango eza général eza foti ya malheureusement à soi qui n'a été payé de pouvoir à soi qui n'a été Bonjour. Tomonio awa libulu oyo est-ce que okoyeba mo source nango to okoyeba contest ebandaki? Bon, et oumeli penza te ka bambula ndenge betaka nde maye yaka na pression le yo okuta ba caniveau bouché yango moni eko créer libulu oyo. Maintenant libulu tomo libulu munene bo liboso parquet. Parquet à Matete, nous supposons que Bakonzi Bayaka, Bourgmestre Azali. Ce qu'on ni Bourgmestre Lobipona, Libulu Oya. Bon, biso to monika ka mutu alinga meka ko bongisango ezaki député ou apostile qui Hervé Hermani Mboyo
nde alingaki ameka nde moto asopi mabanga oyo en tout cas moto azali kokipe libulu oyo azalaki te ti mituka ezoleka ezokangama donc en tout cas eza vraiment mawa mingi tomoni eloko oloba te bon tosengi kaka gouvernement oyo ebandi sika eprendre yango en charge eya kobongisa parce que komi na matete ezalaki boye te komi na matete komi très sale moye kuta koloba eza te bino mo j'espère bosa constant bomona yango. Ok, merci beaucoup maman. Tozo continuer kotambola. Tozo continuer, bah tozo déclarer. Libulo banda disa yango babongisa yango te bakosa kosa biso liboso batie biso mwamba to poti ngo na mituka na biso batie mabanga oyo yango te se nango eza kobushe ate batie liboso ate batie likolo na se batie te na se eza bushe batobola na se. Bachauffeur balobi botongela bango nde prince baza vraiment na posa ya prince baza na posa ya prince baza na... Bonjour papa. Bonjour maman. Tomoni bino liboso ya parquet ya matete tomoni libulo mnene salité tout consort mais to lieu to tuna bino bino to vanda koto est-ce que bourgmestre ya commune ya matete ale kaka pona osala constat to ba kondi ba yaka te liboso par. Merci maman pona mutuna otuni bourgmestre oya commune ya matete asalaka eloko moko te libulu oyo bomono eza liboso ya parquet ya matete donc parquet ya matete eza lokola la troisième grande instance na ville ya Kinshasa deuxième mais libulu ya munene eza liboso awa Kimbuta aza moyibi escroc kofinga te non benjir te loba qu'est-ce qu'il faut koloba qu'est-ce qu'il va koki ko sala non Kimbuta azwa ki autorité na ye ya gouverneur de la ville. Donc tangu azosala musala mawote toza na droit ya ko déclarer toza peuple congolais boye na nzela munene boye bakonze belé bazala kotoyo baole kanzelo yo musala ka mawote siko Kimbuta importance neza nini. OK, merci beaucoup, merci. Dala netiba awa boy dala. Donc matiti na milieu c'est zéro. Full partout. Banzela nyonso makadam seke ebukana. Mutu akolo bela bisote même on dirait beaucoup mais ça te toujours comprendre te mbuka ngoto ko matika boy. Nini boko est-ce que bourgmestre bien de fois kitaka sur terrain ye ba etanzela eta ya propriété na wenze akitaka te donc suivi moko ezate ye to éviter to na posa ya changement to na posa ya changement faut pas changer pendant ba bourgmestre nyonso maté pour tout le monde yango te. OK, tout ça maintenant là, notre nouveau président, nous espérons des grandes choses, nous espérons le changement. Sur ce que tu lui dis, ni beaucoup qui kosenga na nouveau président na biso, ni beaucoup qui kosenga na gouvernement ya Sikao et soya pour na commune ya Binamate. Bon, pour le gouvernement ya Sikao en tout cas, to sengi pa na bango batal la biso pe matete na biso. Pour matete na biso eza vraiment na makadam partout. Mais combien ko bukana donc mutu azo ki pa ngozate. Bataille la biso tona pour changement na matete na biso. Ba full partout boy yango te yango so mo ki tona posa bataille la biso no matete na biso yango na. Bonjour papa. Oui, tout le monde na kati ya commune na matete tolingi toyeba ni lokoki kosenga na gouvernement pona commune na bino ya matete. Enfin et on a senga na gouvernement na biso ya sika ano kotaka commune matete la place est baby alors bon c'est la biso car ya ngona kinango. OK, merci beaucoup. Nali chef à marché matete. Chef à marché à matete. Est-ce que bossa rappelle salongo na kati marché matete? Pour la salongo to salara. Chaque mardi to salara salongo, chaque samedi to salara salongo. Mais tout le monde est un peu partout, ba foulou, ba sachet, des autres saletés partout. Salongo c'est à marande pendant que ça bido sala salongo matatombi maté to sala salongo na kata marché na biso so yo moni full le banale en dehors marché mais na kata marché ça propre. OK,
Ok, merci. Ouais, na biso o la matiti bazali. Merci beaucoup, merci papa. Oui, toye na gouvernement ya sika na président na biso ya sika. Bapesi bango ba chance ebele po baza ko espérer na changement na kati ya commune na Matete. Oui,